Congo Zibula Meso TV, y'a la reine Omba, mon pépé oyo bato ba pemelaka. Bolingo vraiment soke zalaki ata mbongo. Mena sangi na la reine Omba pesanga ta alumenia. Mama yo, yo 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 yo. Automatique ba mama la reine Omba. Mokoja ba mama la reine Omba. Si parando denju sarela kisanga nzela. Emeka saka meveye mila mama wongo ya mama 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 la reine Omba balobi oza mopepe bapekisaka moto apemba te umela mama wongo la reine Omba la reine mama puissance du parent nous n'aime qu'à charge yamboka charge Afrique charge à mokile mobimba vraiment pena na pesi batu tout o balingaka du parent no mbote na bino na pesi pena na pesi pena la reine Omba automatique ba maman nzambe ba maman mosia pembe na pesi mbote siko zali na pesi pena maestro de bundes mbote siko zali na ye pena kotona ko zangisa bangote na pesi pena DG na biso Olivier Masanji Ngoma na pesi mbote siko za na pesi pena dipo na biso Moskuka bongo mbote siko za dete na ngashiga mwamba na pesi bino tu bambote Gilelu Chono Arsène Walantala na pesi ba régisseur tout bazara na couleur télévision na pesi bino mbote na pesi Gilles Valumande moninga ya Denzu Star di Parando Arnaud des animés du caméraman na biso na pesi mbote sikoza lelo na msa bino na yambela bino grand chanteur mboko moyembi ya osaka na route les coq chante vraiment bena yemba trop pas longola ba biloko na bango tout lelo to etu na ye pourquoi ya yesimba raté ya yembela ra alongola ra biloko baninga bolanda pene monsieur mbote ouais mbote du Parando babi du Parando vraiment bena boni non santé à groupe. Ouais, Santa Group Kitoko le Mozomona donc Santa Group donc voilà quoi donc Kitoko donc. Na mieux en 2019, les lois na bepina na yambo mingi te ba œuvre ndemona na TV, mais to tu na ba question esengi ke to tu na batu bazolela. Les lots to ye makambu nini sko ele biso pena style nini ele biso na 2019. 2019 na loba ki na oyana ba makambu mususu quoi. Donc auto sala na 2018 si ele ki to kotisco 2019 donc en 2019 na il bango bana ki na biki bana partout bana narabiso bakozwa Kinshasa ma ville bakozwa banzembo ebele bakozwa ba Ponkwilu donc il a bena mango mangambo selo ke comme si biso kaka jour wana pena di parent na vandeli télé mais batindele message babi mais comment les coq chantent babi loko na yemoko simbaka te po ani abeti ba ya zozo banzembo mombo ya kilo mais yokani kate manque ya sponsor to vraiment bien promotion ça te donné non kolobake nzembo le coq et simbité je ne pense pas comprendre nzembo nyonso o ebimaka e yaka un impact na e yaka pena makambo nango banzembo mususu ezana ba succès à télévision to confondre makambo te banzembo mususu ezaka na succès à télé do bato ba omona ngo 10 jours au lendemain ezoleka na télévision bato bakanti yango succès te tant que bimisi logo na yo faut importer implice na makambo sala neti ya zozo eleki nango troté na ba chaîne na biso local mais na ba chaîne ebele libanda eleki ebele do eleki epesinga pe makambo epesi ba contrat epesi ba makambo ebele nde yango succès za ko beta na télévision te nzembo bani ko beta du matin au soir nzembo zo beta na TV non wana ya promotion to salaka au moins na nzembo bani ko beta chaîne pe désolé kapena 24/24 ba bien mais let's go ba bisinga pena à part mamba zozo ba bipe on dirait président Ranson amelio moto pour ko sangana na président Ranson on dirait yo pena peuvent pena zo zalate non pemela vient le roi de la forêt que je salue on a vient abiso big boss le roi de la forêt ngai so na zalaka pembe na ye na zana ba raison nga donc ça n'a rien à voir na mon PV parce que va venir ba pesa ba PV belé ba pesa ba petit belé ba PV ba master belé ba PV lelo baza ba on comprend nga pemela le roi de la forêt na kindaki pona zo PVT pona zalaka nango déjà venanga si abatizanga pesanga ya makambo on comprend et ça que ko zala pemela le roi de la forêt pona ba coaching mususu et voilà donc venanga grand merci na ozo salaka pona petit na ye donc ba tu va penser na bango à côté té donc ils en ont cas que nazana makambu mais eloko ne loko singa ngonga
lelo kono lelo esenga ngonga nango lelo tozana ba Kinshasa ma ville lelo tozana ba Yazozo lelo tozana ba Ponkwilu comprendre voilà donc la différence oyo zo la biso pena na monde de la musique oya na oka oyo ya kokuta o pe bandeka gobeta tozo ya pena na couleur sika du parando mona ebsaka yo ndeko na ngai Denzu Star DDD donc bato ba comprendre ya sika la rati na musique makambo sika la rati to sala ka mise en jour c'est-à-dire aussi esalema déjà biso to yeka na moi du nouveau donc na yena qui les coq chante na ngai na côté sur na makambo wana mais notre guitare makambo tout ba temps ba makambo tout si to kuta ba style si to kuta mais ce que ezaka que nga na botami pe na moi ndenge nanga na yena mo makambo nanga na zuka eloko yo na sangisi na Kinshasa Kinshasa ma ville Kinshasa ville historique aïe 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 venez venez vous ne serez jamais déçus Kinshasa Kinshasa ma ville Kinshasa ville historique ça va dire na boyoka ngote mais na ko sala ngoka na musique oyo tokuta comprendre donc na ko zwaka esprit wana na côté sur la musique auto zala wana déjà tango ji parando la fan du péance bal la chambre azué net na bio na e cameraman na e Arnaud Zanimet Gilles Valumande Ignaso Ignaso pena masa na ngai susu remarque kambani to ye pena kuta yo na wa ville mais mingi tozo mona ba bazwe biso parti ya santa zo beto makasi na wa ville donc yo ozo zo ko souffleter o yebisa pena bana kini nyo ba oloba bana kini bon moninga eloko na koloba oza ji parando sans polémique eloko na koloba ka nga za le coq chante 4 épinards réserve nazana ba projet belé nga naza wana te pona ko sala calcul le contraire nga na ko se comparer te na bandeko na nga oto na beta na bango donc nga parce que awa to yebani nga na luka na se comparer na ba bazali banda makambo comprendre ba bazali makambo tozo betana bango totala ndeni to sala na beti ya zozo na terrain na moni ke bangisi ba artiste minene ya mboka na biso bazu moi ki pelekesi les artistes ni bangisi bazé yo moni bazé belé do sala bano tanga ba kombo mais kana ko tanga po za ji parano do buka parano bazé belé oyo ke nga moni mutu ndeti mutaleki na TV ta bia bangi le coq chante amsia zo ba le karate ba ko benga ka yo ji parano apane oya mba petit wana pano ya mba masa wana nzema na le karate ba benga ka bino les gars na télé te po esopaye vous comprenez les gars na télé te po nzemu les coq chante na makambo po abimisi bor mo boye mais bor ngo pétrole bêtise ya kovanda ya kovanda ngolo banini lolango ezalaka kitoko soki yoza na chéri ya kovanda moi love moi tendre moi caresse papa simba matama apesa moi bisou mama simba micro papa yemba on peut donner la boue. Les coq chantent, yo pe faut sambela trop. Croé, ngana yemba o. Moi love, moi tendre, moi caresse. Simba micro andenge nini. Na le ko, kani aussi micro boue. Ya kovanda. Mais makamutu bonga ka kovanda ti. Lolango ezalaka kitoko soki yoza na chéri ya kovanda. Moi love, moi tendre, moi caresse. Papa simba matama. Aloba moi je t'aime. C'est-à-dire le langue ezalaka kitoko so za na chéri ya kovanda kutango zo bimsa générique bongo ya makasi bongo ngamoko pena na yo kyango en plus c'est ka yo kyango mais et yo kanité non générique wana na ebimité générique wana na flashaki kaka e bangisi batu do tina lo bakanga na bangisaka batu na o marché ba moti générique wana kana boka on a télé comme yo bino nini pena vraiment bino pena mwana on a laissé bino nini bino vraiment bino menabité
Congo Zibula Meso TV. Y'a la reine Omba. Mon pepe oyo bato bapemelaka. Bolingo vraiment soki ezalaki ata mbongo. Me nasengi na la reine Omba pesanga ta alumenia. Mama yo 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 yo. Automatique ba mama la reine Omba. Mokonja ba mama la reine Omba. Si parando denju savela kisanga nzela. Emeka saka meveye mila. Mama wongo ya mama mama. Mama la reine Omba. Balobi oza mo pepe. Bapekisaka mota pemba te. Umela. Mama wo la reine Omba, la reine mama.